Affaire Mama Milo makambo ezo continuer kaka kobima sie kobima. Alors bande konanga to uti koyoka pe komona Pati Melanga asali émission a Tumbi Zahir alobi o esengelaki aloba. Alors pourquoi kaka soki mutu moko abimelara soit na famille Bota abimelara soit chez Belvi Kandi asali émission il faut be émission et landana et belé il faut be émission et lobama et belé na ndenga mabe pona nini. Eza pasi en tout cas eza pasi bande onanga lelo ici boto la TV aye liboso la bino aye kosi la bino analyse to expliquer no likambango ezara nini bawe lara nini et pourquoi kaka soki mutu penza abimeli koto asali émission koto ya Belvi ezalara kaka ba problème yango lelo toye to lobela likambango ensemble na bino. Alors mbote bandeko nanga mbote bandeko nyonso obolanda Irsil Botelo la TV boza ebele obolingara ya bino Irsil Botelo la TV. Alors na pesi bino mbote na kombo na Yesu wana bomoni liboso na bino ezali ye moko Irsil Botelo la TV. En tout cas aye na analyse na ye pene na bino aye liboso na bino pona to solola nanu likambo oyo ya sila na Belvi poto moni mama na biso 1050 asali émission na ye apesi ba propos na ye alobi na ndenge na ye mais eboti makelele eboti makambo eboti ba émission ebele eboti ba émission ebele. Alors bande onanga ce que ça vraiment balano liboso otombe na Irsil Botelo la TV au s'abonner au commenter au liker au partager et au sa malamu mingi ba partage na bino to lingango ba abonnement na bino et ça la rabiso bien donc to lingara bino yango toyaka toujours liboso na bino. Alors mbote na jemima mavungu mwana famille Bota tongo na pesi mbote esika o zali princesse Allegri ya ba bizu na yo yango wana linda bukulu ya ba linda ba bizu na yo pe yango wana tolingi to souhaiter lisusu joyeux anniversaire na chouchou Botelo ye tozana no mwa o nyonso ti mwa o nde ekosila nde tokotika ye bon comme ezana au mois na ye anniversaire na ye alors bo supporter biso tozana nu na chouchou Botelo ti mwa oyo ekosila. Bandeko nanga affaire Belvi na sila ezali kampu moko boye o ba comédien to ba fan nde balukaka likambango eyaka grave. Lelo tomoni 1050 asali émission alobi mais batu balobi ebele batu babimi ebele pona émission oyo 1050 asali alobi mais touta komona mama na biso Teresa asalaka émission ngana kanga parti o batunaka mama Teresa batunye kutu na Belvi na sila nanya leki ma Teresa loba penza bisila leki Belvi banda lelo ti lobi wana ma Teresa lobango mais eloko wana ekoza problème te après wana totikala komona teke o émission moko boye bimi o apropa ma Teresa o boye batu bakoza ngo problème te. Maintenant pourquoi ce qui mutu auti et pas ya Belvi asali kaka émission il faut créer ba problème ebele. Soki lelo ba comédien ba comment soki comédien asali émission créer ba problème ebele eza po bana haine déjà na motema comme ba kabola déjà koto kaya bato alors ko kabola wana esangani suna haine pro max yango komata la bomona vie soki mutu soki ba yini yo ata soko leki liboso olobi makamyo so bandolo baba no mono kama be pourquoi po déjà ba yina yo comme bakabola déjà deka koto bakabolika ya Belvi koto bakabolika ya sila alors ceux qui ka mutu aleki na émission makambo nyonso oloba bokomi komona ka lokola eza bambwakela mais mutu alobi selon ye mami da lobi likamba choko batu batsa choko batampo ebeta batu nga batampo ebeta ngate alobi selon ye ndenge batampo ebeta batu ndenge bemeto moni bijou la reine pe kuna aye asali émission alobi pourquoi parce que bazana ba conflit o moni so bona ba conflit na mutu ata mutu ana che stati alobi nelo kama bete ata mutu akomi na makam na stati mais yoko c'est quand baloba celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Au sentir ka lokola ba oloba na yo pourquoi parce que boyo kanakate lelo tomoni be miche bimi belé
lelo ekomi koto émission salemi koto émission salemi basali émission basali émission pourquoi pour Milo a sali émission pour Milo a lobi belle vie pour Milo a komisi belle vie pour Milo a lobi nani azali yango bomoni lelo ba makambo bimi ebele émission kaka moko o Mamilo a sali eboti 1200 émissions. Pourquoi pour eza na batama boke e na mutu mususu aota la TV atie kaka ba moni longino mais comme boyo kanaka te azolo bimiseke eloko mo be po loba abwakeli. Maintenant tout le monde a maman Thérèse à l'écran émission mais peut-être 1050 azaki moi na blo musuba cash mais ma Thérèse à l'écran émission zala na ba cash te ma Thérèse soit leki alobaka penza oyo ka aotanga na kombo belle vie aloba mais ebota problème te ba en obolukaka ezalaka bien te bomona yebisa bien toujours na bémission nanga botikelaka ba en o ba fan botikelaka polémique ya sila na belle vie botika ngo pa ba fan soki ka lelo bino bato bosalaka théâtre nde koma ke o ka o ya ka o bato bakumisa sila o bato bakumisa belle vie nde bokoma ka na bakawana kande bokabola bakawa na boye bake boboma musala eza musala na bino nde boboma musala makasi pourquoi jamais bokoko kabola bakanga na ibisa bino toujours lelo sila na belle vie ba oyokana mais lelo so sila na belle vie ba oyokana peut-être Mamilo na ma Thérèse ba oyokana te peut-être Mamilo na maman na biso Pati Melanga ba oyokana te. Pourquoi boyaka na ba makambu ebele na théâtre bozoya so boleki na émission ba poser bino question bo répondaka o répondre o esengeli o répondre o pomoni ko répondre te to mon émission Davina leka na émission pas Indrid ba tuna ye makambu faut voir mutazo répondre avec sagesse akima be émission musu mezara série ba audio na bango ebimaka ezaka pe sera ko kepe ko pepula pa pepuli na TV mais akima ba question mususu mais lelo komaka so mutaleki na émission mutalobi na ye mutu musu pembeni okasa kwa makam nyonso ba olobana ye 1050 aleki alobi e ande mona ma Thérèse aleka kalobi lelo ma Pati Melanga aleki alobi leo tomoni Pati Melanga aleki alobi o esengelaki aloba atangi voir même ba comme Pati Melanga ye wana batunie na monde théâtre nanya leki alobi bien que na monde théâtre batunyo so baleki eza sila bisalu wana Pati Melanga alobi siko Pati Melanga alobi bongo po azala pas sila bisalu po ajua kakuna soki lelo Mamilo aleki na TV batunie na monde théâtre na aleki boye bisanga Mamilo sala e pas belle vie bolinga Mamilo aloba nani kese bisalu aloba bongo te aloba ka belle vie po ye azaka kuna ye a famille bota ajua kuna mutu na muta kumisaka bosi na ye ezalaka bongo to ebite to bandolo bana bino combien de fois likamboyo Gatibi akoleka na TV te batuna ye aya okumisa Gatibi akoleka te directement aya okumisa belle vie aoleka okumisa mama bango po ya sala théâtre kuna bande onanga totika barankine e amoto zala pe mutaleki na émission lobi na ebo moni yango normal. Pourquoi ka ba propos 1000 fois ça batu passe? Pourquoi ka ba propos so mutaleki na émission ba propos na fois ça batu passe? Ezara bien te. Et à ba séparation au boluka na ba comédien bozo komi kabola bino moko. Boye bisanga lelo soki Belvina sila baate. Bino ba msu bo jouer wapi? Lelo soki Belvina sila baate bo jouer wapi? Bo jouer wapi? Boluka ba conflit moko boye o fallait pas comment lelo ona obayoka na te ona obayoka na te siko lelo soki Belvina sila bana bango lisute siko bino kande bo créer de ba division elo elekelanga ba comédie ba bimeli place moko bo bimeli tata moko mama moko bo bimi plein source na mino mona ba uti pena bango nyonso na maison moko ndaku moko mais ka likola succès ba bebana ka likola succès ba comédie ba kabwana ka likola motema mabe et comment so mutaleki na émission lobi o koto lobi eza libanga nanga o siko libanga ngo ezala ya batu combien po to moni koto bijou la reine pa bimi lobi na ndenge ba wakeli e tampon de ba lobi ke likamba tampo ba ndeti nga so na bijou la reine
non les kate pour que na répondre na question wana non les kate pour na sala émission pour mami dans le likambo ta popo ya tampopo bijou la reine Tioko na ezala no yo pakola te bijou la reine Tioko na ezaka yo pakola te bijou la reine pembe na eza ya kobotama azaka pembe eza ya obota do so lelo mutaleki alobi likamba tampo obima te otia maloba po soko miyebi ke pembe na eza nango ya tampo te obima ndeni yo miyebi ke pembe no eza ya tampo te ale balobi likamba pemba tampo yo fo bimo ya koloba obima te era babilo musoso moni muto aleki na emission alobi mabe po nanga ate na pese gaz te ovandi no kimia ovandino kimia melele koma so mutaleke na emission lobi muto oya alobi nanga okoto pe alobi nanga okoto pa alobi nanga mami alobi likamba tampo me batu muso balobi ka lobi na sila bisalu me batu muso balobi ka lobi alobi na bijou la reine finalement libanga ngo bobwa kelongo combien de personnes bando nanga boye bobeta likambu kara boye bobeta likambu kara mutu na mutu a libre ya ko s'exprimer ndenge ya lingi mutu a libre 1050 azaki libre babenge une émission ake koloba o eza posa na ye ake koloba o eza ya motema na o ya azomona alors yo nanga to yo sa ngo problème pourquoi siko ngai loko ekamsanga poto yebi dake belvina sila bayoka nate esi to yebi yango siko soki mili aleki alobi siko boluka so problème poani pour boyebi que c'est normal faut ezaka bongo bande koto tika rankine na monde ba comédien et a bien te eza bien te boti ko memisa batu be kulusu lelo ko mata muto sala théâtre ekande ba sala tete soka muto lobi loba moko bwe oh yo kakite abwake lentel libanga oh abwake lentel libanga mabanga ngo babwake la rabino ndenge nini pourquoi bozo se sentir piqué too much pourquoi bozo se sentir piqué mingi eza mabe makamusu foko beta kara beta likamusu kara eza bien omoni mila leki na TV pe pulango beta ngo kara non na mona te sila emoka ye ko répondre na TV milo kuta lobi nanga ebo ezaka ka bango na bango ba comédien bango pena o ba leader na bango sila pena ya bo alobi nanga non na mona te est-ce que bino dabo mona Belleville le kana TV ayo bando loba ka makambezanga tina non bo mona Belleville le kana TV te non bo mona Belleville to a répondre o alobaki bo alors mami lozana est simple amoni ke azana à l'aise ba tourner ba question à répondre pas si car na chaîne o mama milo alekeli peut-être kanda na bino zaka na chaîne o mama milo alekeli ce qui chaîne wala loba na bino mabe on peut bino bolibo latisa mama milo c'est pas bien eza bien te bobeta makambu kara likambo émission o mama milo asali chose ki ma Teresa na ndimite ke be émission ngo salima po ma Teresa leka sale émission moko e chokanga mais to mona te muto lobelango e to lobelango te e vanda nango poser avanda na ye po eza ba propos na ye mais soki ka pwani likambo se bimelika na muto uti na famille bota e bimeli na muto uti pa Belleville likambo wana ezwa kamplaire makasi pourquoi pwani ka likambo soki bimeli kuna ezalaka mabe remarque o soki likambo bimelika epa ya muto o asalaka pa Belleville likambo wana il faut ezalaka mabe pourquoi bande ko botika molimo wana boti lelo bato bakana ki koloba te balobi to moni pati melanga bimia lobi o esengela ki loba mais bango na bango ba comédien lelo ya bimia lobi o boye mais bango na bango siko boye bisanga ndenga lobi bongo lobi kuna bakuta na million nzela ba pesa ni mbote bo créa ba problème moko yango ba poison et kota na monde ba comédien bo koma na ba haine moko makasi bo koma kana ba haine pro max kaka bino moko bo développer haine na makasi na motema na bino eza bien te ozaki na bolingo na ndeko na yo mais à cause ya Belleville sila olongola bolingo pourquoi po nini nga na travailler ke pa oyo po nini nga na travailler ke pa oyo ya eza bien te peut-être kutu ba trouble ngo bosala kana musupe kutu Belleville sila ngo bazata ndenge bosala kate ya bien te botika mutamtaza libre yo sala émission na ndenge na ye mutamtaza libre yo loba ba parole oyo ye alingi
mutu moko ta ko ponela mutu maloba ya oloba o soko leki na émission ko loba boete loba boye mutu ko ponela mutu maloba ya oloba ate milo aza mwa mukete aza mukolo ayeba kinini oke sala ayebi nini alobi akumisi pe boss na ye alobi o esengela ki aloba c'est normal émission si na we sili bablo musipe fo carré zala ko beti on pe mwa caro tali on pe ka bongo o beti on pe caro saboter na yo boeza kitoko te bomona ngote ke toluka ka ba problème toluka ba rando boeza kitoko te après kake mission be mission salami belé boluka rando ena batumsu ba bimisi vo même comme su o mama milo kutu tem talobi makamso ebimi wana milo anganya lobi on kutu me bolatisi e kaka en tout cas eya malamu moko te boluka kimia na batu nyonso ba comédie boluka kimia botika komiyoka motema pasi soko yoka ki muto aleki na émission moteme ko muswa yo oko boloba na tena muto no komika so muto alobi bwe aloba kinanga e oyoka kite kuta bwa kelinga yo poke luka ba chroniqueur oke luka ba youtubeur mbangu oke luka ba journaliste mbangu po yo posa l'émission yo pe oyaka opepula moto bo raisonner musana bino na tango akala ndenge zalaka na tango akala babiloko ezalaka te babiloko ekomi na tango kaka lelo tokomo mona jalousie ekoti tokomo mona na tango akala ba comédien bozalaka boete boza wapi bozongela musala na bino bozongela botika nanu kolanda succès oyo botika kolanda succès o bozongela musala na bino na tango akala nde bozalaka na tango akala bozalaka uni na tango akala bozalaki bien na tango akala bozalaki koyoka boete lelo ekoma comédien apesa mingi matoi na ye do apesa mingi matoi na ye na koyoka batu ke ayoka musala na ye ba comédien ba pesi mingi matoi na oyoka bato ayoka nani alobe mabe po nanga nani alobaki bwe e yokutu mutozaki kuna balobaki mabe e balobaki oza prêt litoi no tiango ka après e yoka ka mabe eza bien te botala ba mikolo akala théâtre ti lelo baza ndenge nini ba mikolo na biso akalo bandosa théâtre kala ti lelo bavanda kimia boyoka bango te baleka na bemission baloba boyoka bango te bafingana boyoka bango te ata mutu soka salaki émission boyoka ya ko se plaindre ke mutu alobi nanga boko yoka yeta ko ya ko se plaindre pas mutu te et pas ya mutu te mais monda lelo ko ba ezali ana mutu mso alinga milo ta ina milo ko soki milo leki na émission makamno si milo loba amona onka mabe amona onka lokwa ba oloba na ye en tout cas eza pasi mingi merci mingi bandeko bolanda Irsil Botelwa TV vraiment nayoki mabe komona émission milo asali ebota ba émission sambo pona kaka lobaki bo nayoki mabe yango foto e ba kobeta akara muto ta leki na asali na émission lobi na comme ekangama nango yo na nzoto te obeti no kara et surtout soki muto wana tangi na ekombo na ote il faut yeba kobeta likambu kara eza très important merci ming bande konanga wana tokomi na biso na suka ya analyse na biso kande to yebisaka bino soki eza mbala no liboso o fréquenter Irsil Botelwa TV vraiment de konanga o s'abonner o commenter o liker o partager et o sa malamu mingi donc abonnez-vous commentez likez partagez nzamba lola aozanga te na kobatela pe kopambola bino bandeko bo partager ba émission na biso en tout cas nzamba mona rabino bandeko bo partager ba histoire nyonso o biso to betara awa nzamba mona rabino ezala malamu mingi ndeko nanga soki nzamba no pe ya liboso tango s'abonner au fini cloche à notification pour que prochainement tant toujours tia ba émission na biso ekomela yo directement esika nyonso oko zala bandeko ba comédien tobongola mutema po Yesu alinga ya bobongola mitema na bino bozongela musala na bino botika kolanda ba fitilité botika kolanda makamususu oyo eza na sens te bo focus toujours na musala na bino et oza malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te bisous bye.